Bonjour, bonsoir. Bonne année sur ya tout cela dit officiel. On peut si bino mbote. On peut si bino ba nouvel an. Ba bonne année malamu. Nayebi ke tokota ki bien nangolo nzambe. Yango lelo to sala direct au premier direct amso ya ne. Yango to peut si bino nyonso mbote. Ba bonne nyonso ya tout cela ni officiel. Lelo tozo yambela bino comme d'habitude les alliés deuxième fois naé président Pablo azali président ya ba congolais na Brésil les alliés deuxième fois naé aleka na émission na biso na sur tozali na plateau awa na si bongo naé. Donc tous ensemble naye awa lelo toko bela ba sujet belé ba trouver ba sujet mo belé auto partager na président Pablo lelo na si wana za na écran na biso toko loba ba sujet nyonso ozo déranger mboka na biso Congo to toucher mo ba sujet belé na si président Pablo zana a repesa moté bo monaye mbote ndeko Pablo. Ouais, mbote ndeko tuselani na ba abonné nyonso ya chaîne yo langa lelo selani officiel mbote na bandeko nyonso baza na Congo na tous les 4 coins ya Congo et ba nyonso balinga mboka na biso depuis le quartier du Congo ou bazan na diaspora. C'est une beauté. Merci président. Merci batu babonné bazolanda yo. To partager les lots. Tous ala mo ba sujet belé to kolobela concernant mboka na biso. Sans plus tarder to koki ko banda ba sujet na biso. Donc nayebi ke bandeko baolanda biso bakoko benga bako sala ba intervention na bango en ligne na numéro za ko fichier wana soko moni sujet moko intéressé yo o ko benga biso to partager nango donc toza wana pona ko répondre na ba question na bino. Première thématique na biso liboso ezali président otokoki ko tuna yo solution nini tokoki kozwa pona bakolona esila na Congo. Lelo Congo eza menacé na kuluna. Kuluna eza partout na Congo pour le moment. Na attaque yo congolais solution nini oyo ekozala durable. Au lieu ba pesa bango plein de la mort. Bakozwa solution nini oyo bazala utile na société. Bon. Omoni Yesu tango bandaki kuteya na mokili ya bandaki utiliser mingi ba parabole pour faire comprendre bato malamu ikambo alinga luka. Abiyano na bango abiyano na ba mituna bango ndo ndeko kuna yo. Faut que ba parasite na limbi. Pour mela miliki pour mela antibiotique qui sont pour boma ba parasite wana na source na bango. Je crois que o mela kisi pour boma bango nzoto nezonga malamu bokono esila. Au monde ba parasite eza lokola bakuluna. Mboka eza lokola nzoto. Bakuluna babandi na biso te babadi na régime oyo te. Président Félix Tshisekedi. Bakuluna ba créer kuluna ezali PPRD. Donc Joseph Kabila à travers
Francis Kalom denga kabolaka ba machette ba gêne na sibiso tout toyebia ba oyo ya so kuluna ya luso bela mwa bana otambola tata ba ndo comment les okima na ni sobil Chaleur. Chaleur, voilà. Chaleur. Azali moko ya ba tête oyo ba kuluna wana. Parce que botomo ba groupe ba kuluna ba machette yena munduki akota tina na ba permanence ba parti politique en l'occurrence IDPS ba boma ba tukuna na ba machette na ba roquette ba grenade kuluna wana et bandit déjà PPRD. Donc Joseph Kabila qui est le patron de Kuluna et Francis Kalombo qui est le gérant de Kuluna. Il y a une distribution qui va machette. Alors le phénomène on a bon passé qui yango on a politique de destruction de façon que va attaquer les opposants à l'époque. Opposants qui va partir sur les opposants inclusive l'IDPS. Bah va quitter et là ba yo sala wana ou bien ba yeba ki na bango et non futurement et vous créez la désolation ma casse tamboka. Et jusque là tant vous faites ba utiliser yango on a un déséquilibre dans la tamboka de façon que muto ko gouverner après. Écoutez vous allez appeler le président Félix et que vous appelez pe muto mususu anga kutaka le même problème. Alors on y est un déséquilibre parce que tant insécurité dans la tamboka principalement dans la capitale. Yo mo diriger beaucoup parce que capitale zo ko cerveau ya mboka. Alors yango wana ba bloc wana président Félix tango aina pouvoir après ça nous chance ya ko récupérer ba tuana ba jeune wana pour na ko zonka ba ona ko réinsérer ba ona société sine makani makasi c'est tango ba otina ba kani makasi c'est ba oyo ba opposant à vie oyo baza ko kolinga kokreaka bamakambo kilikili mpo bakonde kozala bangunde politique. N'a rien à voir, rien contre le Ngundère, mais contre ces Ngundères politiques là, on va maintenir mboka na biso toujours na misère, na ba difficulté pour implanter mambo po nini a continuer ngunda na ye. Alors tant que président Félix Abandel ko ba twana utina bango na kanya makasi c'est et bien bon bandolo ba non. Oh, c'était pas ça. Jusqu'à ce que le général Kassongo a chargé à Makambo ya projet à présenter Bakulu Nawana, Malonga, Bakuma bâtisseur, Bakuma maçon, Bakuma charpentier, Bakuma agriculteur et consort. Les deux bazoto école, ils ont profit à répéter. Alors, Nakat na bango zero ba musu ba mne ko ninga chance wana te ba kima po bazonga Bakuluna. Eza ba musu ba ke récupération na bango eza nango déjà total parce que baza caché par ba famille na bango misu bana ba policier ba libo servir mboka malamu te ba servir mboka na désordre. Alors ici y a bien azeli bango ezali antibiotique oya makasi oyo po et finaliser bango bala moko peine de mort et son médecin Moutamba, ministre de la Justice. Donc, et là, il faut la peine de mort. Il faut qu'on kangabatouane, on va bomaki, on va violaki, on va kataki batu, on va créer désolation, insécurité dans le monde. Il faut qu'on exécute bango. Et moi, je dirais que même qu'on exécute bango en public. Pour pas mona, pas sentir qu'il y a plus de blagues. Alors, Mambouane aussi là, il faut éradiquer yango. Mais président Pablo, on monite lelo peine de mort na mboka na biso banda to lobango balongola kango ba to zongisango na mpesa la mate. Mais ba kuluna na bazape utile dans société. Kuluna wana eye pambate président. Ba jeune congolais ba souffrir. Ce que vous avez bandeko na Kisasa, yoza libanda na biso. Ce que vous avez bandeko na Kisasa, façon Congo, bazoko souffrir. Ba jeune bala misalate, bala mukana tongo ba telemi, soit faut ba defalipa, soit ba sombela bango lipa. Donc, kuluna na eza volonté na bango ate. Eza ne mboka ezo servi bango te. Comprends le président sans soin.
kuluna ebotami pamba te ebotami na raison. Bon, on est l'opinion na yo, je respecte, mais na kopesa yo exemple mogaga o eza donc ya yo nangai bisika tozali. Je crois que tozali bamboko zali plus développé que ba pays belé Afrique. Est-ce que baza na ba peine de mort? États-Unis ba na peine de mort. Est-ce que les États-Unis ba doit assassiner ba touté? C'est ba jouer ba salon peine de mort non? Est-ce que na Brésil ba doit assassiner ba touté? C'est ba jouer ah baza aussi préparé maintenant pour notre peine de mort. Mais bah on a 30 ans en prison. On a 50 ans en prison. Hein? Est-ce que ils ont pas la conjoncture? Est-ce que ils ont la conjoncture? Va bien qu'on y a kitoko, voilà la kitoko, l'État fout à chômeur, à fout à banani pensionnaire, à fout à militaire kitoko. Il fallait dans la paradis non? Il fallait dans la 5e. Tout le monde a envoyé nos États-Unis mutabimbu na fusiller bat. Moi qui est école la bête va te masser ma bombe de bambeli. Ah na Brésil tout le monde a envoyé une fois. C'est ça là. Est-ce que ça conjoncture? Non. Toko c'est la conjoncture be makambuté. Au moins kamusu ça la na Congo et puis na makamusu bat balobaka. Certains mon père era vendre tel bato ngam na loka bango ya mutu musu baluka lango kombo. Parce que Congolais alingi ko boka nyonso tu na mu Congo l'état. Congolais ko boka nyonso na mu Congo président. Pour na ko tonga immeuble na Congo il faut que ça la président. Est-ce que immeuble to na ngona bamboko to zali est-ce que président de République tonga ngo to gouvernement ba privé basé belé a na projet na construire. Hein? Alors, pour na balinga ba kuluna. Gouvernement au sala par na ye. Et belé bazanta musu ba primaire ba salate. Ba tangate. Gouvernement ye gratuité d'enseignement ils ont la constitution mais nous appliquons côté. C'est le gouvernement du président Félix Tshisekedi Ndé et appliquer. Pesi bango gratuité et enseignement. Ba ligo tangate. Gouvernement bon tout ça la nine. Oya liboso ko gouvernement liboso. Ba pesa ngo d'abord opportunité te ya ko changer na vie. Ko bazo hein ba réinsérer dans la société. Ils ont qui opération du Kofi Mbalamoko le général Kanyama anyata bango mo c'est quoi? A boma bango pour ne si là pour un certain temps. Après, il y a une zone la période il y a président Félix activé par qui? Par bateau ba comment qui va poser parce que na pouvoir comment il va poser. Donc le gouvernement va passer une opportunité va abrasser l'opportunité en côté, va saisir en côté. Alors la loi est dure mais c'est la loi. Donc ils ont ma conjoncture, ils ont mauvaise volonté. Il y a bango moko, mauvaise volonté. Il y a ma famille na bango. OK. Muta osala mabe mais bo bombe na kati ndako kwa kina goyibaka abomaka elle a no bénéfice ba crime na ye. On a sepeli ne na okaki major mobo ya lobaki tant bakangi bu pomba kolona. Abike to kangi ba kuna o parent na ye wa goya ko rekami to kanga yepe. Parce que yo ebi kozana kuluna na ndako, bombiye, bombeli l'état. Pour se bakangi oya ou go défendre au foot en bongo ba bimisa pour pas qu'on ait crime. Donc c'est comme ça. Il faut être dur. Au moni malheureusement biso ba africain na majorité na biso to kaka na mo c'est quoi. Soko le fimbu oyoki. Mais tant que tu ba démocratie, nous devons confondre démocratie et liberté na libertinage. Ko finga président, ko finga ba institution, ko finga ba gouvernant, ba bêtise, ba nyos ba comme ko fungola ba canal il y a YouTube, le rôle comme on fait les nous avons le canal pour n'importe quoi contre les autorités du pays et contre la République démocratique du Congo et qu'au sangana n'a binemi beaucoup de gens n'a binemi dans l'extérieur nous avons voisins comme le Rwanda et l'Ouganda allez aujourd'hui yomoko comme sous mo bundi sous yamboka na kati obimi libanda okena mboka mo comme réfugié il réfugié za po bundi sakamboka non autant même makambo zali constructive ba idée zali bien pour na mboka mambo zali donc ya buzobe belé biso ba kongo to sala poto pesa munguna porte d'entrée a osaka biso to kuluna peine de mort ils ont servi pour na bango ba pays presque tout Afrique ba applaudir ba pays on a Brésil ba presse zo lobela sur loi on a sur Constant Mutamba ba décision zui mais président te ba pays o bazolo bela
bakoki kozala la raison bakoki appeler la raison te mais na kati ya Congo population pe mususu et sepeli nango na ba déclaration de ba déclaration oyo Mutamba zobima akomosa lokola base neti na zela to landa na yo déclaration mombo ya Mutamba awa oyo malgré toute population et sepeli nango population sepeli nango mais bato ebele bazosepela mpe nango te na si soki tolandi déclaration oyo tokotia sous déclaration ya mama Justine Kasavubu otala déclaration différent contradiction différent na si tolala nanu déclaration oyo Mutamba alobaki bakende banangola biso fort bazonga soto bakende ata libela tubeleki kozokisa koboma bakende chef bakende bakontinue balemba te bakontina tina suka musa basala bakontina basala deboyepe kozwa kimia sepeli naye bamoko bakontina biso général preskidi malimba bebaya tosepeli chef asi kozola ba déclaration oyo tolanda yango population mosusu esepeli me bato mosusu mpe baosepela te Nabonde mitindo pesa melaki biso en tant que ministre de la justice pour lutter contre criminalité urbaine. Pour être ministère de la justice, il y a une répression. Il y a une fimbu, il y a une minduki. Toujours là. Boeba était nautaki ko actualiser circulaire aux ali ko lever moratoire et à peine de mort et exécution à peine de mort na mboka na biso o ezalaka prise na 2023 et na actualiser yango banda décembre 2024 ceux qui ba condamné yo aux ali kuluna ba condamné yo na peine de mort boy ba été ba ko exécuté yo toujours kana soki bakangi yo kuluna batio na disposition ya justice ye ba été ba ko exécuté yo et kuluna banditisme urbain tolingi lisuko yoka yango na Kinshasa te oyo ezali troisième vague ya bakuluna oyo tozotinda na ba prison ya haute sécurité po ete peine de mort ezala exécuté. Tata, mama, yaya, sokozali na mwana, ozana leki, bobatela ye na ndaku, mwana kendaka kelasi, lelo yo, grâce à président de la République, enseignement primaire de base et komi a ofele, botinda bana na kelasi. Place ya mwana ezali na balabala te po na osala kikuluna kubomaka batu na ba macheti kubukaka bandaku ya batu kubotolaka batu biloko na bango ba kinoise na ba kinois ba congolaise na ba congolais balingi kimia. Donc boyeba ete lelo bozo kende na angenga banani ba matana no avion te bozo mata avion ya ofele pe avion na boko mataka ngo lisusu te
tozokana place bazotinda bino yali na zamba nde prison ya Angenga wapi bankoi nde bazalaka wapi ba crocodile bangando nde bazalaka kuna tata te mama te ndeko pe te ndenge yo ozalaka criminel ya munene okende kobundana ba lion tozokana yo lobi obomaka bato lokwa oyo yo ozomenase bajournaliste olobi soko bimi okoboma ye yeba ke place ozokende voisin na yo ozokutana na ye sikoyo kombo na ye nkoi bozokanga bolakisa bango tolobi opération zéro kuluna ndobo tope ndobo zéro kuluna ministère intérieur bakangi yo bati yo na disposition ya justice et justice eyali justice militaire pe justice civile nande bomoni ba policier bakangi bino grâce à opération ndobo et biso justice de Zubino na cadre opération zéro kuluna o ba blague ezalaki liboso bakangi bino bo négocier na ba souciat ba bimisi bino blague wana esali nini esili blague ezalaki bakangi bino batie bino na bakasho ya ba parquet awa na Kinshasa blague wana esali nini esili et toko étendre peine de mort même à l'endroit ya ba détourneur miibi ya mbongo ya l'état oyibi mbongo ya l'état yo pe ozala condamné à mort pe to tinda yo na Angenga pona kozala exécuté. Fini la récréation. Tokolanda bakuluna ti na ba toilette na bango. Tozoka na ti wapi? Ba toilette. Tokolanda bino ti na ba toilette, tokobimisa bino na se ya ba wese. Na se ya ba wapi? Tokobimisa bino na kati kuna pe toko exécuter peine de mort. Alors, Bosambela Nzambe, Tobanda. Olobi nini? La police est continuée, va comme la va comme la route, va torsionner, va torsionner. Dans le tout facile. Ouais, président. Assir Hollandi déclaration ya Costa Mutamba. Mais on a déclaration on est comme populisme neti oba kino to bena matalana autorité akoko lo babilo ko wana lobby autorité ça la action et comment neti moi ba j'ai mon boy bon yo mon ba j'ai dans sens te omoni koloba na bakulu ntokolanda bino tina ba toilette tokolanda bino wapi bakuna bazongisi biloko wana ekomokitisa ye sala nde musala o batiaki ekomi peine mort comme lokola lipa eloko nyonso akoloba peine de la mort dernièrement tokotwitter bajournaliste oyo bakorelaye makambo ya sûreté ya mboka peine de la mort bon nayebi te
peine de mort comme il y a Bokaba. T'as chaud pas à comprendre, comme le rôle qui a ça qui m'a talana, à ça la moussala. Yo Olobike, c'est une action. C'est une action, c'est une lobate. Ouais. C'est en pleine action, tu as un bureau dans le loba. Aïe, ça d'action. Alors, Azoloba Mingi, te présente, Olobi, là, tu as place wana. À ça l'action. Azoloba Mingi, Akitsama Loba, action de. Pour, à ça d'action, Batuba Okende. Et comme souvent Maloba, Togola Nabino. Donc, il y a ça là, selon agenda nae. Bon, on dit, attends, dans cette église, dans la classe, quand on peut faire expliquer ma gamme, nous sommes dans une compréhension. Raison pour laquelle, l'examen Zalaga, après le cours, tout ça, après la leçon, après tout ça là, après ça, l'examen pour nous tout à répondre selon où il y a à apprendre. Raison pour laquelle moi, les premiers de la classe, les deuxièmes, troisième, quatrième, cinquième. Les premiers élèves à répondre correctement, donc veut dire qu'il avait bien compris la leçon. Vous voyez, les deuxièmes, les troisièmes, les premiers à comprendre la leçon bien. L'échec, avant l'échec, vous comprenez la côté. Il y a un nombre. Donc, à compléter le nombre, il y a tout, dans la salle de classe. Et un des moments où nous vivre les lots, dans le Congo. Geste ou bien action, il y a un ministre, Nabiso, au bazar au travail qui pour un ministre belé. Nous sommes à Bassana Mango rien, bazo remplir gaga, baba à ministère. Mais nous sommes à Zali Oyo, bazo ça la bien, on va comprendre les leçons. Il y a vision, il y a chef de l'État ou il y a terre qui bango, bazo pour exécuter en l'occurrence, ministre Moutamba. Hein? Ministre Moutamba. Aosa musara na bien. Lomona. Azo la kisabatu oyo esengeli. Azo kanga bakulu na peka bango azo la kisa population. Kaza côté indirectement. Ba oyo batikala ndako ke bon mona oyo. Soki na tokolanda bino ti wapi. Tina wese. Ingola sake esika no so boko batama. Esika no so boko batama biso to kozwa bino parce que tozali l'état. Hein? Il ne faut pas qu'on comprenne Makambu dans des gens qui 1 plus 1 égale 2. Non. Comprendre, l'Ilobawana, le ministre, le président Zoroba, Alinko Lobadini, Alinko pour arriver Wapi. Ce qui veut dire, à to batami Wapi, so qu'on est Mambokulu, nous sommes tous Zouabino, à Tana Liboula Wesse, Toko Zouabino, Toko Kangabino pour éradiquer et le go. Donc c'est ça. Au ministre, abandaki ko terre bango, terre bango baza ko yoki à travers la télévision. Ils ont qui makabo il y a populisme était, aza artiste populisme était, il y a artiste musicien était. Hein? Artiste musicien était pour aluga so qui popularité so pour aza déjà ministre. Hein? Aza déjà ministre, ça musala na et musala ezali bien fait. Vous voyez. Peuple e wana la kisi résultat. Il y a action ministre, et puis ils ont landé, ils ont bête maboko, ils ont accompagné partout. Vous savez ce qui veut dire ça me bien. C'est là qu'il y a maman Kassavoubou, Justine Kassavoubou, Natala Nini ya lobby parce qu'il y a un diaspora. Ouais, tout là dans ce que maman Justine Kassavoubou a pris conseil pour gouvernement même de qui para na peuple. Peuple a abandonné, mais bango bazo ko ça la rigueur il y a peine de mort. Nasir Torolanda, maman Justine Kassavoubou, Toka Elokoni ya lobby. Donc, à quoi Kamata Makambu na lisekité, comme si c'était son propre problème personnel à régler ma compte naïe. Wanezali pensa kubunga nzela, bande konanga. Les vraies causes, c'est quoi? Les vraies causes, zali, qui kuluna, oyo balati cravate, bazali ko kambamboka, oyo pensa bazali pe ba commanditaire ya bakuluna, oyo bazangi, sapatu, oyo bazali kolela nzela. Parce qu'il faut faire la distinction. Mobulu wana, banditisme wana, eza na ba catégorie ebele. Ba oyo bazana nzala, ba oyo bazako futa bangote,
bakomi penza na suka patience eza lisusu te nde baza commettre ba crime wana. Mais bango tomoni bango baza kokanga bango bazali ba pauvre bazali ba sans foi bandeko na ngai. Mais ba oyo bazali ko créer situation wana bazali pe ko régler ba compte na ba rivaux politiques en utilisant les kuluna sans défense. Est-ce que bango justice pe oyo mutamba aza kolinga penza ko exécuter est-ce que pe ekotala bango? Donc yango nanga naza koloba na mboka nini oyo biso tosali mboka nyonso oyo aza ko respecter état de droit to alingi a atteindre état de droit akotala nanu ndenge nini ako engager ba arrestation et puis ako ko bosana te ba principe élémentaire oyo ezali kotala présomption d'innocence. Est-ce que enquête salami? Est-ce que ba juge ba koti na masolo? Est-ce que vraiment ba preuve monani? Est-ce que tozali na certitude que ba oyo toza kokanga bango penza esengeli ba boma bango? Et puis décision oyo ya koboma mais nakanisi eza irresponsabilité munene wana mutamba za kolakisa clairement que tozali na justice indépendante te na mboka elingi kolakisa pe que ye moko aza kuluna parce que ko décider yo moko ke okende koboma ou bien ozwi ordre ya autorité de la République c'est-à-dire Félix Antoine Tshilombo ou bien bino nyonso tu bokoti kikombi bokoti lisanga pote bo décider bo exterminer peuple congolais na ndenge ezalaka décider na baoyo bandimaka trahison tango bakotaka penza na masolo oyo ya koboma constitution na 2005 pote batika Kabila a gagné a régné na mboka na biso. Alors ngai awa naza koloba nini enquête ezalaka nécessaire na mboka pona ko arrêter mutu ezala mwana ezala mukolo. Alors pourquoi ne pas s'intéresser est-ce que vraiment tozali na raison ya kosala makambo wana? Est-ce que biso bakambi mboka mauvaise gouvernance? Est-ce que biso to se corriger? Ba procès mingi tomoni na basanze eleki elakisi biso ke ba oyo bazali lelo na ba institution bazali pe bakuluna mais lelo baza kovuma bazali ko voyager bango ba kokanga bango te bango ba kokata bango mitu te kaka bana oyo toti espoir ke bango nde ba kosala relève ya lobby. Alors nakanisi constant mutamba za ko mesurer te irresponsabilité na ye mais azali pe ko mesurer te ke lelo yo ye moko amiti penza na liste oyo ya ba cours internationaux oyo ba koya ko juger parce que ba crime oyo ya azali ko perpétrer parce que Monica sa ministre parce que Monique lelo asa na soutien il y a la présidence de la République asa na soutien il y a ba instance songolo pakala a Monique ya ko sala el kambwana en tout cas to ko kondima yango te et puis ko sacrifier jeunesse na biso. Mais alors ba école ba institut ba formation professionnelle botiwak donc bolobi ke bolingi boko misamboka na développement mais en même temps bozali ko privé mboka na chance que ba jeune mususu ba koki ko récupérer bango ba koki ko réformer bango ba koki ko rééduquer bango boza ko tala nzela wana te kaka ko boma mais ça veut dire que vous ne faites que tuer. Alors ngana bosenga sikoyo constant mutamba yebisa biso ba oyo nyonso tu bobomi ces derniers mois bolobi ni bopesa biso pe justice bopesa pe biso vérité bopesa pe biso orientation nini oyo bino boponaki pote mbokango ekende liboso. Or toza komona lelo mobulu pensa indescriptible ezalaka soki enquête salami wana boyebi soki mutu oyo bokolimbisa ye circonstance atténuante ou bien mutu oyo pensa boko condamner ye parce que ba circonstance aggravante pe et lobby mais awa toza komona makambo wana te. Alors eza kolakisa biso ke ba vrai kuluna ezali ba oyo bazali kokamba ba vrai kuluna ezali gouvernement to loba yango parce que mutamba azali ko raisonner azali pe ko réagir en tant que membre du gouvernement donc azali ko engager responsabilité et irresponsabilité ya gouvernement congolais. Alors il faut pas to kamwa bande konangai ba crime o ezo sala malelo c'est-à-dire ba crime contre notre jeunesse, ba crime contre la République démocratique du Congo et kozala imputable na ba oyo nyonso de loyo basali na pouvoir à quelque niveau que ce soit. Au lieu ya ko s'occuper na ba jeune wana, au lieu ya ko réformer ba institution na biso scolaire, boza ko sala mbote kaka ko luka ko boma. Alors bana wana boza ko boma. Bo pesa biso réponse parce que mutamba
azali encore koseka penza tata nzambe azali koblaspheme tata nzambe parce que aza koloba na bajeune wana oyo bakangi oyo balokoti à gauche à droite priez beaucoup osambela parce que sika boza kokende moto susu akosecourir bino eza te autrement dit na baoyo basambelaka na mboka na biso azali pe koseka bango. Donc ça veut dire que même Dieu ne peut pas secourir la nation, même Dieu ne peut pas secourir tous ces jeunes là. Donc ça veut dire que banzambe est commis Mutamba, est commis gouvernement congolais, est commis présidence de la République na biso, mais nyonso wana ezali ko bongisa biso nzela. Alors bande konangai na ye lelo pona koloba ke tokoki kotika makambo na ekende te. Bozomona mobulu ndenge koti na mboka. N'importe qui fait n'importe quoi. N'importe qui nomme n'importe quoi et fait n'importe quoi pour na Kambamboka wana. Est-ce que c'est la République démocratique du Congo oyo biso toyebaki? Est-ce que zali mboka oyo batata na biso babundelaki ou bien to komi pensa na jungle moko indescriptible? Alors bande konangai nakanisi na manso wana tokanisa malamu. Constant Mutamba lobby lokola yaza na pitié te na ba jeune na biso. Mais lobby na lingi pe koyoka te ke muto ayokela ye mawa asalaki musala pour mboka. Ça ce n'est pas travailler pour le pays, ça c'est détruire le pays, c'est détruire l'avenir du pays, c'est détruire la jeunesse du pays, enfin c'est détruire l'espoir que chacun peut avoir dans un avenir meilleur. Yangwana bande konanga nazaki nangwa koyebisa bino lelo. En tout cas, ba parents ba kuluna bo décourager te. Parce qu'il y a encore des patriotes qui sont aptes à vous défendre. Il y a encore des patriotes qui peuvent encore aujourd'hui parler au nom du peuple congolais. Vous les sans voix, sachez désormais que vous avez une voix, au moins une, celle qui s'exprime devant vous, pour vous défendre et pour vous promettre un avenir meilleur. Bande konangai, nasuki apona lelo, ndeto sololi peto monani na mikolo koya. Voilà, président. Ainsi, Olandi, Maman Justine Kassavubu, na Onyo Salobi, après ces solutions, à l'Oumoumakamebele, peuple, gouvernement congolais n'aime a aider le peuple congolais pour akende liboso. Pour la Maman Justine, à mon peine de mort pour la jeune wana eza inutile. Bakoko cadre ba na façon mususu. Na sito lani na vidéo déclaration na ye. Analyse ni ko sala na déclaration à Maman Justine Kassavubu. Na bien. D'abord na pesiaka mingi Maman Justine Kassavubu. Na accompagnaka mouvement basala ba congolais à diaspora fils na accompagné yango naningai mpe na participer na conférence moko bazosala na États-Unis on a apporté mpe moi un plus travail. Mais je crois que ça vous permettre de peut-être. Mais, je vous regretter à certains points, Maman Justine a ici, à lobby, selon critique, après Moussoussou, a raison, il y a un point à lobby, il y a un couloun en cravate. À cosité, et puis j'espère que le ministre Mutamba a l'obéliango. Donc, moi je crois que l'opposition ne fait que répéter ce que le gouvernement est en train de dire, est en train de faire, et il fait que relayer ça seulement d'une façon masqué à l'opposition. Je ne sais pas s'il peut dire ça. Quand on a le coulé dans la cravate, on a détourné basé belé, on a net ils ont battu monsieur ngai voisin du gouvernement puis la super dans la bangote. Parce que n'ebi que par exemple oyo
ba détourner ba mbongo l'état ba yibi melelo baza ba président ba soki ba nini ya ba institution mususu wana baza ba nani ba comment dirais-je ba cadre na ba entreprise publique et consort nazalaka d'accord na eloko wana te mais je crois que yo so azalaka na seconde chance pour que ameka koprouver changement na ye ndenge bakouve bazalaki na seconde chance na bango mais basaisir yango te bao basaisir yango bango na bakomi leo babatise point oyo alobi ke bapoliticien baza koutilize bakulu na wana oui nalobaki yango bato ya PPRD bato ya Joseph Kabila Hippolyte Kanambe bango nde bacréer eloko wana epuis bango kaka nde baopposition wana bautilisaka bapeti wana kosoma mais président na kati oyo tezela nayebi aussi saide nao tolongola idée ya kotanga Joseph Kabila banda tika pouvoir lelo ya daya 6 ans pour politique aux actuels et à Félix toute la solution nde na oyo alobi boye futur passé et préparer biso mpona présent et préparer biso mpona futur soko otali passé te ozoba nini esalamaki na passé nani asalaki boye nani azongisaki boye moi mpo préparer présent na yo eza te jamais koyo nde bato babaka te président Félix alinga kolobela kaka Kabila alinga kolobela kaka gouvernement passé parce que ye nde azwi sikoyo ye nde asala mais comment est ce que obanda kosala sanka yeba na le passé eloko nde mabe oyo basalaki mpo nga na corrige yango koteka mboka bacontrat baccord ya buzoba contre la république kokaba mboka na Rwanda et tout ça là donc nyonso wana fallait batala yango mpo eza le passé fallait ndenge ayaki avandi tui ala bandi kosala pas sans koyeba nini bapiège ni batie biso non quand même il faut avoir honnêteté intellectuelle quand même toza na honnêteté intellectuelle e moto critique mpona bicritique la te oyo eza mabe tobiki eza mabe oyo eza malamu tobiki eza malamu tokosalaki fana kwiti te non parce que eza président Félix non ata asali mabe ngai na mpona komisa ye non non parce que ezali Kabila mpo ngai na moto ya PPRD non parce que ezali passé président aussi sa sujet oyo po to basujet eza mwa ebele te eza ngonga tolekala basujet mosusu bato wana nde bautilisaka bakulu na oyo mpo basala mabe alors bakulu na wana il faut batrake bango parce que ntango bazotrake bango très bien ata moto ya kopesa ata mwa 100 francs 200 francs kende kosala boya kosala moto biso bakangi ye ya kokufa moto wana kotikala mais bato wana mpe mpo balandela bango ocomprendre parce que lokola Joseph Kabila oyo John Numbi oyo Matata Ponyo bato nyonso ya gouvernement wana bateka mboka ke soso bamilitaire po baza lelo déserté baza na ba-M23 il faut konsidéra bango mandat d'arrêt international po bakanga bango bazokisa bona mboka mpe confisquer babien nyonso tout illicite oyo bagagna na mokongo ya bapeuple congolais voilà c'est ça. Ouais, merci président. Tozana une minute seulement. Pour conclure le maman Justice à lobby, il y a que non, est-ce que bazo sambi sabango, est-ce que Justice zali, mais batunyo so ba kanga, ba kulunyo tout bazo kanga de ba que vous appelle des morts. Bazo juger bango raison pour laquelle le monde qui ba audience zali audience publique. Pour que mutunyo soit mon amunyo soit accompagné. O azaki no ayibaki téléphone, o ayibaki boye, ba opese peine selon crime na ye. Mais ba viola ki, ba boma ki, ba kata ki ba maboko. Baza ba ya olibisa te, baza ba trop ba kende, ba sibi pe peine na bango. S'il faut la peine de mort, peine de mort. Parce que monde ba musu ba connaître bango ba 5 ans de prison, musu ba 2 ans de prison, musu ba 1 année de prison. Mais baza ba kuluna. Alors tout ça comme comme parce que on est en opposition, tout ça libanda kotoyo, tout ça à l'aise. Toyoka passe ba congolais te baza na kati ya mboka bazomona mabe oyo ya bakulu bazosala. Ouais, merci président. Tous en bas sujet moins belé. Bandeko baza en direct na biso. So comme bas sujet tous le bela et concerné yo
Ogogo benga en direct. Numéro Zawana, Zawana fichier numéro, na fichier numéro, na fichier numéro Zawana na ni na biso na numéro na fichier numéro. Benga en direct, bolobi, basije na bino. Oyo. Dans le fichier numéro angwana beaucoup bien abisso en direct pour partager na biso ba sujet oyo monique ils ont intéressé bino bo benga en direct to ko répondre bino donc Izawana, Izana barre dans le numéro Izawana, Iza WhatsApp, au Bengi, au partager na biso sujet au monique, au toujours loba et intéressé yo, au gros ça la pleine intervention na WhatsApp. Donc bo s'abonner na chaîne na biso, bo partager bandeko peut baza batala ba mona que ba sujet intéressé bango to lobelaka mboka. Bo s'abonner na chaîne na biso tout cela ni officiel. Yango tozawana pona bino tozoko partager ba idée pona mboka. Ouais, yango monique tozana président Pablo azali président ya ba congolais na Brésil. Yende tozo partager na ye ba idée ndeni mboka na msizo tambola. Na si bo s'abonner na chaîne na biso bo partager. Ouais. Président Bonjour à vous tous, chers compatriotes. Tozako na yo tozoko kolobela sujet na biso kaka ya oyo concerné biso awa. Sikoyo mama na likambo ya sujet na biso na sir na titre to komaki yango. Tension eza makasi entre Paul Kagame na Félix Tshisekedi na président ya Congo. Na sir olani ba déclaration na ye a traité Félix idiot. Félix a gagné l'élection a traité de façon nyonso a bengi problème ya Congo za Félix. Na sir nazoko tshila yo déclaration za audio. Na site rolandango ba spectateur nyonso ba yoka. Après tokozonga na ba question. Yoka ba déclaration au Paul Kagame Sali. Merci Personne qui pose problème dans la situation dont je parle, entre le Rwanda et la RDC, n'a jamais et par 2 fois été élu. Cet homme, Tshisekedi, n'a jamais la commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo. Qui pense que être un leader, il faut être un sanguinaire, pilleur et menteur. L'escalade verbale entre les 2 présidents n'est pas nouvelle. En décembre 2023, par exemple, Félix Tshisekedi, alors en campagne... Président Razo Bandelango sous pour na spectateur bayoka sous quelques secondes. Ndenge Kagame a traité Félix Tshisekedi a gagné l'élection T. Nasi na ozong sango toyo kango sous ensemble bongo toke na ba question. Kagame s'en prend à son homologue congolais Félix Tshisekedi. The person who is causing problems. La personne qui pose problème dans la situation dont je parle,
entre le Rwanda et la RDC n'a jamais, et par 2 fois, été élu. Cet homme, Tshisekedi, n'a jamais été élu en premier. Il ne l'a pas été du tout. Et vous le savez. Depuis leur rendez-vous manqué de Luanda il y a 1 mois à peine pour trouver un accord et rétablir la paix dans l'est de la RDC, le ton monte entre les 2 dirigeants. Et du côté de Kinshasa, cette mise en cause par Paul Kagame de la légitimité du président congolais est sévèrement jugée. De la même manière, il s'autoproclame président de la République du Rwanda avec 99,99%. C'est de cette même manière qu'il vient encore aujourd'hui de s'autoproclamer président de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo. Le président Kagame doit savoir que le président Tshisekedi est aimé dans son pays et il est un démocrate. Il n'est pas un dictateur qui pense que être un leader, il faut être un sanguinaire, pilleur et menteur. L'escalade verbale entre les 2 présidents n'est pas nouvelle. En décembre 2023, par exemple, Félix Tshisekedi, alors en campagne, avait comparé Paul Kagame à Hitler. Mais avec cette dernière sortie, le président rwandais engage la guerre diplomatique sur un nouveau terrain. Ce qui est étonnant, il faut dire, de la part de Paul Kagame, étant donné que les élections au Rwanda sont en général critiquées pour ne pas être libres, transparentes et pour être finalement des élections de façade. C'est assez étonnant de le voir porter des accusations plutôt sur ce côté-là. En attendant, sur le terrain, l'escalade est elle aussi bien réelle. Les affrontements qui opposent les militaires congolais au M23 se sont intensifiés, avec toujours des conséquences dramatiques pour les civils. Rien que depuis début janvier, les combats ont déplacé 237 000 personnes, d'après le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Voilà, président, si tolandiango na yo ndenge Paul Kagame a traité Félix qui a gagné l'élection. Alandi nous kosala wana na ba popo ya Paul Kagame. Bon, moni makambo wana eza kuna minga koloba te parce que eza nango clair hein. Moni muselekete so kati mukila muselekete akimi kuna mukila tika simiti ko sala kabo. Kala mingi to ka mukila mvani ne kofi na odoke ezobundani aliwa. To Kagame azobundana aliwa. Akanisa ki Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, azalokola marionnette nae Hippolyte Kanambe o azalaki o ba occidentaux batilaki so na sommet ya mboka. O akoteli biso ba tuti rwandais sanguinaire na kati ya ba institution na biso. Armée na police et consort o ba pesa ke contrôle ya république na sécurité na renseignement ya République démocratique du Congo. Komona ayo kuta na sikoyo na mutoyo aibisie non que ça soit na ye et comme na ba parrain na ye ayo kuta na mutoyo a étalé ye dans le monde entier va comprendre que c'est un menteur, c'est un sanguinaire, c'est un assassin, un violeur. Ayo kuta na mutoyo a montré que non naza civil mais plus militaire que yo. Hein? Nazali civil mais plus militaire que yo et plus stratège que yo. Atindi ba soda na ye na Congo na forme ya M23 soi-disant pour nani ni basa sous brassage et mixage ba négociation de négociation. Félix Tshisekedi accueilli na ba jeune na ye meme na jeune na ye. Donc Félix Tshisekedi na gopé c'est comme donc l'ingénieur il y a pêche. Hein? On appelle ingénieur à pêche. Donc à pêcher pendant mbisi munene na océan. Oui ba pêcher mbisi na océan derni. Nandobo so boki ndobo singa ndobo boki e kangi mbisi. Ba benda ka maramo boyete atoke ale pambu ba benda maramo boyete. Ko so benji maramo ko singa ne katana. A benda ka te benji ko lâcher singa. Ko benjo ka lâcher singa mbisi okanza zo nager azo yet. Azo mwa osuka bwe azo jeli banda. Ndenge ba pêcher Kagame
aliaka na ye kataka singa aliaka kataka singa pa bato ya utilisaka mais lelo akutani mpenza na un grand pêcheur un ingénieur à pêche a pêché mpenza bimise libanda alors yango ekomisi bilobela aza eloko oyo akokritike Félix te soki Félix azwaki te ezali makambo ya bapeuple congolais alors président ni oyo azwaki te aza mpe militaire te oyo ayaki na armée moko boye nde bandenge bapolitika nde bayaki aza kaka un civil simple civil un politicien bavote na premier mandat akomi ne soldat te aza dictateur te deuxième élection ye peuple yango avote mpe esusu mpe baprogramme ke azwi ozomona ye akosi compare na nini na président Félix ye azwi soki 93 soki 97% soki 99% na baélection mboka na ye esalama wapi na mokili aussi troisième mandat azokende soki quatrième mandat soki combien président à vie un dictateur aza konyokola na batuti na barwandais batuti oyo baza pour ye te na babuzoba oyo azosala bautu oyo baza pour ye te na batwa azoboma bango batondi na baprison kuna est-ce que communauté internationale olobaka te droit de l'homme yango olobaka te mais Félix Tshisekedi atie ye na mpwasa alors soni ezosala ye na ndenge bazomassacre basoda oyo ezotinda na Congo bakokoma bafilme mpona bilanga na biso ntango bapopulation kozonga na baplace na bango bakolona bandunde okola bien ozomona alors eloko wana ekomisi etelema na suka na côté militaire aza na suka malgré towana batraître nano na kati ya armée na biso na kelke police oyo naosengi ministre Mutamba akanga bato wana basi baexécute bango mpo ke bato nyonso bamona bato wana bakima bango moko côté armée le côté militaire tolongi ye côté guerre diplomatique aussi tolongi ye tobimisi lokuta na ye na poisa alors azoselo oyo bate yango komi kofinga ozomona omoni kala ezalaki eza na bagarso mosusu azali soki alingi mwasi aboyi ye akoki nde kolinga mwasi yango te mwana akomi kofinga ye oza kutu vilaine oza kutu boye mais atata ye mo moto alingaki ye ozomona eza ndenge wana ezo mpe bana mike mwa bobundi na mutu moko alekona makati abeti yo wana ozokende ozolela ozofinga mutu abeti yo po ozobetami eloko osalama na Kagame yango wana donc oyo nga na koyeba eza ke Kagame a déjà perdu la guerre a déjà tout perdu donc oyo ezosala wana eza mangungu mpona ke alobaka ke non naza nanu awa mais en réalité aza suki voilà président toza en direct na bandeko baolanda biso bandeko oyo bamoni basujet tozosala eza intéressé boyei kobenga na numéro eza wana na WhatsApp bointervenir soki bomoni ke biloko président azoloba a faveur ya mutu moko yo mpoza na idée contraire okoki kobenga en direct tokoyamba yo président nasire problème ya Paul Kagame na Félix ekomi mokoma réel naomona lokola Congo na Rwanda bakoki kodéclare guerre po Kagame akomi na basortie médiatique ebele soki abimi na devant bato na TV akozanga te koloba komba Félix akozanga te koloba komba Congo est-ce que ozomona ngo te tolinga tokende na guerre directe entre Rwanda na Congo? La guerre a été déjà déclarée par Paul Kagame. Mais le rôle du président Félix et la République démocratique du Congo, les pays pacifiques, avec un président pacifique, il y a un même qui est dans la diplomatie, pour que nous ayons bientôt aussi le sango. Et le rôle il est à voix Manduki. Maintenant, c'est le moment aussi, le président de la République, Alex Saïe, il n'est pas à moi cité, il est à Moubali. Hein? Aza moi cité, aza mobali pour les cahiers, aza mobali pour les Kagame. Hein? Donc félicitations à nous, na ministre Nabiso Wagner, aza moi si mobali, aza la qui s'appelle Kagame et ici a plus de blagues. Hein, ministre Nabiso il a affaires étrangères et donc relations extérieures et consorts. Vous représenter biso bien kuna
félicitations parce que Azako l'indépendant vision chef de l'État, ça Moussa, c'est le Congolais. Félicitations au président de la République d'avoir nommé ministre Wana par la première ministre. Donc, Pierre a déjà déclaré, aussi de gagner Bango déjà, sur la contingente au Congo. C'est maintenant au président de la République à réaliser en gros pour frapper un point stratégique où ils ont la loi na Rwanda kuna et au Kanga Kagame. Ils ont le gravité. Le président de la République des fois quand c'est des esprit à ça Salim Moussala dia au diplomatique c'est Salami de Sili à ce peuple congolais pour avant de biso kimia guerre on est ici là à frapper Rwanda. C'est tout. Mais Togo frapper Rwanda selon analyse nayo na trahison ba soldats congolais oyo chaque temps seul tozui localité boye tamuke ba botoliango. Bon, mboka nyonso on peut na batraite yo kanti kuna na Rwanda ne biso tozana ba renseignement te côté kuna. Si biso peut na bateau azabe côté kuna ba pesa biso ba renseignement. Hein? On appelle ça une information. Très très à la raniga pe okoneka kozala. Hein? Tout à côté na biso ba bololé wana ba congolais ba bololé o bazana kati armée baza ko trahir mboka. Ozo ke de ko sali réunion awa lelo. Yo kamati makambo bimisi na tongo je comme na Rwanda kuna ro. Kataka ngamba mo kende kuna. Ko to ko zwa bango et puis eloko na osenga na président. Batika makambo ya kochaka bato na bandolo o bona bozuye bokangiye wa battre sur baramoko. Et aussi là, tant que vous avez un parasite, il y a un bosi au tien en prison. Au vent de l'eau, vous avez un lia, vous avez un matama. Donc, nous sommes continuer. Président qui est civil, parce que la même chose, l'esprit des autres civilité. L'esprit qui est civil, c'est là qui a un premier mandat. Alors qu'on a un deuxième mandat, la population a appuyé à perdre de popularité. Abana kusala makam au peuple la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Nous avons pas parce que kangiye a traité bo juger au sein d'investigation pour affirmer en gros pour battre en public et c'est tout. Nous avons alors on est ouais merci. Cela n'empêche pas que faut frapper Rwanda. On peut frapper Rwanda à tout moment. On va soldat on va baler solo na base solo bazana armée. On va go sala musala kitoko. Président formé armée. On va zo mona muteka ba aveugle. Voilà, bah, solo avec Wazalendo, on va go Rwanda wana na seconde ba Kangi Kagame tuena osa ta prison en Ngenga. Ouais, merci na toujours la nona boké venu ce président. To côté ce qu'on a sujet oyo ba congolais belé ba komi ko réclamer retour ya Kabila. Donc ba sali ba analyse ba monique ata Kabila azaki bien na régime ya Félix makambo ebeleza ya bien te yango bakomi na posa ya retour ya Joseph Kabila na mutu wa Congo. Analyse no kosala mpona bakongole wana omoni mutu amesala na bowumbu soki na bowumbu wana profitaki apprendre eloko te ntango bakopesa liberté bowumbu esili akoma kwa zoba hein baotia ndenge azoba po ayeba te akende wapi azonga wapi akompréféré azonga na bowumbu bakone oza donc esclave éternel on a montré un Congolais qui est intelligent qui est sage akene koloba ke Kabila zonga ou bien sataniste ou bien cerveau na ye eza vide tikeleka mai na kati kuna to koki vide kaka mdeza wana ou bien aza malade ya mutu parce que tant on a besoin qu'il y a que se servera dans le passé pour nous préparer le présent et dans le présent pour nous préparer le futur. Pourquoi tu as le passé nyonso au Kabila leki na République démocratique du Congo? Donc il n'y a pas match na présent oyo aux gens na Félix Tshisekedi. Il n'y a pas match. Kabila a tué plus de 6 à 7 millions de Congolais, directement et indirectement. Kabila a bradé la République. Kabila a confisqué
économie de la République démocratique du Congo. Kabila a violé, directement ou indirectement. Kabila a vendu la République au Rwanda, chez son père, Paul Kagame. Kabila a silisi valeur ya Congolais. A BBC éducation, à BBC santé, à BBC Bolia, il y a des Congolais. On a des gens qui sont venus, bon, on va aussi les personnes. On a des Congo, na période de Kabila, na Congo, na période de PA, le président Félix. Insécurité, c'est un mot qu'on a, ou le lieu, c'est le côté. Nous sommes malheureux, il y a un Kabila. Héritage à Kabila. Et le président Félix Mounenda Sango. Donc, Kabila n'a rien à donner comme leçon ni na président Félix, ni na peuple congolais. Kozongi sa Kabila, soit kozongi sa Kabila, na bato azolo bawana. Et ça, on a kozanga mayele, na kozanga discernement. Un, il n'est pas congolais. Nous n'y sommes pas bien. Bato ba commencer congolais ba leka na ba média. Ba loba ngonde ba commencer congolais. Nde ba latie qui li passa na katanga kuna. Ba imposer biso na sommet en mboka na biso. Pour ba manipuler bien. Pas ba occidentaux ba Louis Michel tout ça là. Pour ba saka na mboka na biso na projet la bango ba balkanisation mais ba profiter parce que pour nous nzambe. Tala ba contrat assigné na Chine na Congo. Tala ba accord assigné na M23. Tala constitution ya sala. Intellectuel yo so avant de bloquer avant de atteindre à analyser. Ce qui mutema mabete NT na zo baté a jamais que Kabila azonga oser écouter le Rwanda Kabila zonga parce que les hommes abé. Population a manipulé herbo na ba opposant oyo il y a destruction parce que l'opposition est normale. Vous allez bien ezala, ok. Quand ma belle salle matin, va s'opposer nango, par le biboye, à gouvernement au Bomisa. Donc mes oppositions républicaine. Net Moutamba. Moutamba c'est un opposant, non? C'est un opposant républicain. Hein? Donc, c'est yo attaque congolais, président. Yo attaque congolais. Dans le attaque congolais, Kabila cause on a pouvoir. Après qu'on soit dans Congo, il faut pas arrêter. Kabila faut pas kangaye, ba tient dans jardin zoologique. Comme ça, peuple à Kotaka, bah comment on a celui qui a tenté de détruire la République démocratique du Congo. Peuple à Kota, zo futambongo atala ka mutango ba tient mandé pour col pendenge négatif mais ça au tikawana et coli pena comme le rôle à Samson. Alors to kenato futambongo to tala ka yé. Muto ameka ko détruire la République démocratique du Congo. Tout monde. Et dans ma discipline, nous sommes à Kaye, on va guerre comme John Numbi, on a même cash. Hein? Président, toujours qui est dans la souka. À travers le tourisme. La jardin zoologique. Donc, il y a la souka, tu fais ça, Monga. Tolo Bessousou, Alliance, il y a Mafana, Raïs, na Katumbi. On va préparer bloc. Déjà contrasté Salama Katumbi bakutana na déjà na Kabila na Fayulu pe fo bakutana Kabila bari nga basala bloc ba chef Félix Libanda na bamoni ke Congo eza gouverner te yango basala bloc alliance na bango ekoko aboutir na libération ya Congo. Bon, au Sangalana, nous avons Katumbi, un bon homme d'affaires étranger en République démocratique du Congo. Mais Katumbi ne peut pas faire la politique au Congo parce que on est la politique même parce que loi est déterminée en termes étranger à commis congolais.
akono sa politique akokoma peta musu député to pe na ba congolaise na ba congolais baza ba député na nini na ba pays Europe na ba États-Unis consort o ba naturaliser akoza ne député akoza ne Arnold Schwarzenegger akomaka gouverneur ya état moko na États-Unis kuna tango akende opesa candidature pa comme président de la République kuna te atai mopandi babi non yo za américain d'origine oya koya okoli awa me oya koya papa no aza ni américain ni maman no pas américain yo ya koya il faut ozomona to ba chake mopandi na mambo ki présidence kaza gouverneur atuni peut faire la politique au Congo mais aza limité yango ba constitution il faut changer pour protéger Congo na babiloko. Kabila, ne parlons pas parce qu'il ne pouvait même pas être le président de la République démocratique. Soga Komaki Yango, c'est par le jeu et la manipulation des Occidentaux. On va arriver à écouter Amega Kozonga. Attaquer au Saba, l'alliance n'a pas battu. C'est quoi, Martin Fayoulou n'a regretté que Bamsou Bagaza Sénégalais, bon, on a la preuve que les étrangers n'ont rien à dire Congolais. On a bien Martin Fayoulou. Mais je regrette qu'il laisse son frère pour aller s'allier aux étrangers au détriment de la vie démocratique du Congo. C'est regrettable. Mais, un jour, on sait ce que Zongaye a regretté au réseau Salawana. Les appels Sony, bino en Afrique. Quand on a bino, on a pas politicien. En Afrique, à chaque fois que l'on a armé le Congo contre Mboka Nabino, pour que nous se retrouvions dans les Mboka occidentaux. Pour la nini, nous avons manipulé, nous avons finance, nous avons Mbongo, nous avons détruit Mboka, nous avons guerre, nous avons troublé, pour la nini, nous avons Kondi. Quand nous avons Kondi, quand on a quatre Nabino, nous avons Bimaka, à comment combattre les pays Bino, nous avons ensemble, et pas étrangers. Vous avez donc, et c'est le Komoko, il y a Bouzoba. Moi, je crois que l'opposition, pour ça, on a avantage Yamboka, non, on a des avantages Yamboka. Il faut qu'on ait un esprit panafricain. Il y a que besoin, tant qu'on a bien Zimboka, il est congolais de père et de mère. Il a conduit Mboka. L'opposition, il y a qui sont koto sel mabe koto sel bosso sel boité sur le marché. Ah, bataille, ah, il y a un goya ngote. Il y a qu'à prendre que l'opposition tonine, analyser, et non, il y a aucun niveau se réunir. Vous savez que cache d'armes quelque part, na coin, na bandundu, na baso à côté nini, na est kuna, na Congo central, na place pour boy, comme ba comme rami, te bosel ba cache te mo koti ba rwandais. Pour boy ko créer désolation na mboka. Parce que on ba okufa on na ba congolais. Alors ko ngo bo bango, na ba guerre pour ka bozo pouvoir, pour gouverner sur qui. Alors ngana monde que ça ngo alliance mo gaga, il y a Makelele ya. Dans il y a Martin Fayoulou na Katumbi, bango misatu eza na impact te. Pour eza na impact mo côté. Ezaka pona ko déranger peuple, batane bazakuna, batmacha bango kate, mais gouvernement za na bango mayele na kati ya Congo na ba frontière nyoso ya Congo, ba sécuriser mboka, ba patrouiller partout. Tango la population peut ça ba information parce que la l'information il y a même des ça là alimenter renseignement et sécurité en mboka tant on a information au population azo ça nous capé bon vérifier après à côté tout le monde suspect tinda armée kuna sinon ba chika tabaki ne kuna ba ke otala tinda police d'intervention rapide ake kuna ke otala a vérifier ba bloc wana pour notre sécurité na mboka na biso au monde ba mabe kanga bango et on avance donc mboka il faut la sécurité il faut la sécuriser et ba opposition il y a ba occidentaux wana biso to linyango te parce que to na pour to libérer mboka na biso yango musala oyo président Félix osala so que président Félix atamboli mabe to ya awa to ko loba to yebisi e changer na boye net loko ya ko tano retard na ko attaquer na Rwanda te po yebi ke guerre bandaka mete guerre sila kate kaka metonga bana guerre na Congo avec guerre suka ayeba kite il ça bandaki guerre contre Ukraine parce que Ukraine bana ko menacer Russie na kuchaba nino nini comme moko ba base ya nini ya OTAN ezala wana
Russie a pensé des fois attaquaki avec mu connaît aussi là attaquaki parce que agent armée na c'est pas beka Rwanda tu vois pays mo mukebo hein et là ni Rwanda za nango ato ba kusendo basi mana bango occidentaux a royauté azwa France azwa avion de guerre na ye kwa ko bombarder Congo akotiko ça jamais ni États-Unis na basi mana au côté to kangi Rwanda na 2-3 semaines un mois to kangi Rwanda mo ozu ba tuti oyo baza ba être humain oyo balingaka mboka na bango Rwanda vivre en paix na batnyos tout otie bango kuna ba diriger mboka na bango en collaboration avec la région de Grands Lacs nyos tout poto za na kimia biso to vivre kimia bango ba développer Rwanda biso to développer mboka na biso en collaborant tout le monde na même ordre d'idée de façon que région de Grands Lacs est à développer point bas. Ouais, donc ce président Tokombo Kenasuka ensuite tu crées dans sujet moko bomi balé analyse ni ko sala na montée à puissance ya FARDC na Bawazalendo côté église catholique silence ba média pro Rwanda silence ce qui lelo FARDC be Bawazalendo ba perdre ba ville tout le monde a réseaux sociaux et comme à full na ba nouvelle ya ba MV3 ya ba oba gagné wana est-ce que silence ya église catholique na ba chaîne mususu ezolo ba c'est que ya ça ne va pas moko bien makamuza caché na kati wana tozolo to mona ni abeshole ni ambongo baleka basala communiquer. Bon, il y a un chose qui va très basé belé. Très basé belé. Il y a un qui va empêcher que toi attaquer, toi frapper Rwanda. Parce que ce basé en armée, basé dans l'église. Ce basé dans l'église, basé dans la police. Ce basé dans la police, basé dans la politique. Donc, très bagozala kaka. On a raison que tous frapper Rwanda. C'est le moment. Ils ont manqué président de respect. Ils ont manqué les Congolais respect. Ils ont manqué toujours respect. Ils ont comme toujours de rien. C'est le moment où montrer que les amis bali bakata nyenga. Loga. C'est le moment. Alors, traite wana. Quand on va l'église catholique parce que nous avons indexé institution sur catholique. Il y a certaines personnes hein, comme Bambongo, Bachore, Banine. C'est politiciens en robe. Hein? Parce que les gens catholiques sont belés, ils travailler les lois, le président Félix. Ils vont appuyer les visions. Ils sont croyants catholiques. Ils sont catholiques. Ils ont un parti politique. Ils sont analystes, ils sont congolais, des pères et des mères, ils sont frères. Il y a 100 Congolais, il y a le président de la République, il y a le ministre Moutamba, il y a ministre, il y a comme Goya président, ok, comme Goya pour te faire un moment. Même en sécurité et défense, voilà. Donc Nazali, ndeko bango. Ndeko congolais nyo surtout ndeko eleze basango donc il y a ndeko onyo sa congolais oya bundaka pona Congo za bien hein sango donc mutom Israël mais basango onyo zolo baona pona pas ko tia ba catholique bango baza ba politiciens en robe ba politiciens en robe bazali basali na nzambe te parce que musala na nzambe d'abord Bible dit que tu prier pour la conduire biso. Tout ça va conduire biso. Rendez ce qui est à César, à Dieu, à Dieu. Hein, ce qui est à Dieu. Donc, tu ne peux jamais au tel mabo na combattre muto azali autorité en mboka ou sala makambo ya bien pour na mboka. Hein? Au détriment, il y a peuple au bazako attendre une chose, il y a madame naïe. Kabila soit au combattant kaye. Parce que Bible dit que vous ne jamais étranger avant de la bino na bokonzi na mboka na bino. Bible dit que maudit mutu oyo akatisi alongoli ba borne
ya ba frontière akati frontière ya mboka n'est pas côté na mboka mosusu yango ba Rwandais bazo kufa lokola ba mpese parce que baza maudit ozomona mais maintenant tous la président biso en place ba wazalendo bazo sa musala armée zali bien équipée bo sa musala mais ce que moni bazo ndeko lobi wana ba place belé au dessus zaki occupé na binemi okomona ba réseau na tekeya même bandeko na bino biso bazala na ba canal ya télévision ba YouTube baza armée numérique ba fait partie armée numérique ya Paul Kagame baza péré muso wana États-Unis wana muso baza na Europe hein ba congolais mais okomona nde bazo critiquer Félix ko décider ko benga mabundi ko benga soki nini ba kombe be ko finga président de la République ba kumisaka ba Rwandais ce kaka nini moko kwa Rwandais azumwa territoire mo mukebo omoni wapi armée bazo sala nini mais bato baza kuna bazo bunda tongo midi poko baola na se ya ba moi na se ya ba mbula na bazamba pona yoza la bien po bandeko no ya Kongo na bazala bien ozo pesa bango valeur te ozo ko pesa valeur na ba bloko ya bangula donc pona nga baza ba nyoso a condamné ba nyoso même ya ko kanga ba raison na bango eleka kuta na Congo te ko ba osala apologie ya Rwanda apologie ya ba crime oyo Rwanda zo commettre na République démocratique du Congo bato bazo combattre par DC na wazalendo donc bazo combattre peuple congolais bazo combattre la République vous monde quand vous avez un message moko négatif dans les réseaux sociaux contre votre République donc il faut venir la République landela batwana na osenga même na ministre Costa Mutamba na ministre azali chargé numérique baba na ko landela batwana même pour porter bango ba plainte niveau international on a discipliné bango na bika bako ba gaza dictature no dictature te la protection ya mboka na biso contre des civiques et des antivalents et ba ba na kati ya mboka po kanga bango peu importe za sango azanani c'est un politicien so za sango salama manzana quand vous avez combattu vous se réunir ba policiers contre la République vous avez sous sango te vous avez mosala nzambe te vous êtes criminel il faut pas kangayo. Mais président, na yokio na boke binyoso. Mais basango pe bakoza pe na raison président. Lelo Congo mtolobe la peuple congolais zate. Na si l'église catholique eza partout na Congo na bamboka mikie o l'église monsieur zate. Église catholique mtoza mieux placé yako zwa population en charge na bloc belé na bloc ba Caritas eza ya bango baba kendaka na ba fin fort ya mboka na Congo wana ba ozomona état nini peuple congolais zo souffrir tangu bazomona biloko wana ba mona gouvernement oyo eza censé ya ko sunga peuple ba pesa bango mai ba pesa bango courant bapesa bango misala bapesa bango ya kolia ezate yango bakomi na rage na kanda ya président Félix Tshisekedi pour azomona ke congolais azoko souffrir yango ngozomona bazozwa ba position wana ke bazo pousser gouvernement sala eloko pour na peuple congolais total ko pera ba sens nyonso président total ka te na côté guerre bazoloba te bazoloba kaka soki Congo aza na défaite ya côté wana mais côté mosusu baza pe na moins raison. Bon, on a une question moko depuis que Congo ezala Congo église catholique esala nini pour na Congo pour na développement Congo depuis Congo ezala Congo depuis Afrique ezala Afrique église catholique esala nini pour na Afrique. C'est président ma question ça nga ba réponse ça yo. Voilà, ouais ça mon question na tsali yo pour entrer en matière à éveiller l'intérêt. Hein? Pour comprendre ce que na koma. Donc catholique, ba on ba la biso mindele ya colonisation en Afrique. Catholique, ba on ba la biso donc ki bo umbu nyoso Afrique et sibisa catholique nem doya nango. Donc catholique nous donne biso
tuerie ya ba nene na biso nyonso tu ya ba leader na biso nyonso ya Afrique ozomona ba Caritas ozolo ba Caritas wana na ba fin fois ngo bakendeki batongaka nini basisaka nzala bazalaka liso ya baoccidentaux obeba kote ni diamant ezali kote ni or ezali comme ça bango bapesi barapport bato bango bayesi na ndenge politique bakoti bosoye moyen te baprovoke guerre kuna ntango bazotrake ba M23 so bakimela mingi wapi na bandako baCaritas wana bandako baoni ti awa bakoma kuna babombi bango bazawa te mais bazobata makuna na baminduki na bango soki armée déplacé babimi bake osasu batake mosusu bainstitution wana basalaka mpo na Congo te basalaka mpo na Afrique te mon frère ozomona basala mpo na Afrique te bazwa quelques garçons de course na bango batia wana sango noir bino bomoneka sango mais basi basala lavage cérébral donc cerveau na ye eza susu donc ya banoir te ya su mpo na Afrique te comme mpo na mindele aza sans souci sans pitié pour les Africains en l'occurrence les Congolais ozomona ouais merci président mpona na chité Congo ezo dépendre na bango te tokotravaille na bango na beso na bango baekole bauniversité bacatholique ezali tout ça eza ebele na Congo bato oyo batanga yango na tanga na baekole catholique tout ça là tokotravaille na bango ensemble pour le bien de la République mais soki moko na bango akomi soki moko na bango akomi travailler contre la République mais en faveur ya banguna toana tina na bango te on a besoin mutu apporter biso implice on a besoin mutu apporter ba idée mambo malamu pour na développement ya pays na biso Congo eza na nyonso eza nango besoin pour évoluer ozomona vous avez besoin de kilo na nzoto te parce que bango nde baza na vision est-ce bango bana vision koleka l'État jamais ouais merci président nasi tokomi na suka na sepeli tosala mission oyo édifier bandeko analyse na yo ezodifier pe biso nayebi te liloba na suka eza nini okopesa bambote nasire soki actualité mosusu ezali soki toza na posa na yo tokobenga yo nasire oza wana mpona biso bambote na yo na liloba na suka ekozala ni président liloba na nga suka ekozala te me ezali ke Congolais linga mboka na yo Congolais sala mpona mboka na yo Congolais zala sage oyoka biyoka yoka te kolanda bilombelo bate ba réseaux sociaux ekosa bino te mboka na biso ezali monene toza na défi moko ya makasi le président de la République akuti mboka na libulu moko soki ya 700 km ya profondeur azobenda mboka malembe po bima na libulu wana ezali mandat moko te mandat mibale te nde kosisa ngo mais quand même azolinga tia mboka na barail de façon que soki ye lelo aza te mais atiki mboka quand même kimia guerre esili moi économie comme na moi équilibre moi ba emploi bandi alors akoya nsima na ye acontinue mboka de place makambo ezali kitoko alakisa dia babilembo wana ntango azwi république démocratique du Congo na maboko asali chasse ya badémon ya république te oyo ya régime oyo elekaki asali chasse na bango te parce que babomaki mboka babomaki bato même bato ya parti politique na ye même bamembre ya famille na ye régime wana assassinaki bango na baempoisonnement na bafaçon ebele babomi bapeuple congolais ebele mais achasse bango te na ye keno revanche atiki justice na makambo nango la justice ezali bloqué par nini quelques éléments ya constitution oyo bato wana basalaki babelgérana basalaki po base protéger po ke justice ekanga bango te lobi yango to appuyer changement ya constitution ou révision nango selon vision ya président ndenge ezaleli to appuyer baministre na biso baosala mosala ya bien
oyo baosala mabe totelemela bango mpo président changele biso bato wana mboka na biso e avancé me biso tozali awa oyo tokoki kocontribue mpo na mboka toza mpe mpo na kosala mpo na mboka mpe tosalaka na biso déjà mwa moke na nde tokoki mpe oyo mpa koki mpo kosala mwa moke na ye mpe mwa implice na ye mpe aya na mboka asala mpo to révolutionner mboka na biso kotonga epatena kaka na président te epatena kaka na gouvernement te yo mpe citoyen okoki kosala mpe mpo na mboka na yo mpo aide mpe gouvernement na yo aide mpe population na te napesi bato nyonso mbote bozala malamu bozala na kimia bolinga mboka na bino botya nzambe liboso na makambo nyonso tout parce que sans Dieu tozali loko te raison pour laquelle tant président azwaki pouvoir première chose asalaki atiaki mboka na maboko ya nzambe oyo nyonso akoyela na maka na litoi oyo tokosala rébellion tokosala boye kanga ebenga police akanga tobenga armée basimba tie maboko parce que tolembi kokufa tolembi batrouble tolembi baguerre na mboka na biso le Congo doit évoluer. Voilà, merci président Pablo. Na sepeli po na koleka na mission. Ozalaki wana po na biso, po na ko édifier biso. Na sito lobeli ba sujet belé. Na sepeli. Merci président. Merci sous abonner na biso, bo partager mission oyo. Bo s'abonner, bo aimer ba vidéo na biso pour que ça soit courage. Chaque temps tout ça la mission. Tozaki en direct lelo na président Pablo tolobeli tension entre Félix Tshisekedi na Paul Kagame tolobe sous affaire à Bakuluna to chaki déclaration ya Costa Mutamba to chaki sous déclaration ya Mama Justine Kasavubu eza en direct oyo bo partager ngo bo pesa sous force bo s'abonner. Merci. Nassir, chaque semaine, chaque temps, tu nous en as direct. Il y a expliqué une évolution boka, la information boka, na ba émission sous ces alliés, tu chapé ba mission musique, ceux qui peut match, il y a des match en direct, na chaîne Abisso tout c'est là officiel. Vous s'abonner, vous partager. Merci. Bah abonner.